Na 2014, Tokotala Simate Takinga sur Takinga. Après la construction du studio à Montréal, Canada, Congomikili.com, le seul chemin qui mène à l'information sûre, ouvre ses portes à Paris, France. Cause de la Teneko, Benga Sikoyo, pour la promotion na yo, to ya business na yo. P au kozwa, réduction, il y a 20% sur facture na yo. Contact 0033 75 83 018 71. Notez bien, offre valable jusqu'au 15 avril 2014. Bonsoir, balanda Kongo Mikinde na loba vide vino grâce mbizi la sexy na ye lisusu. Masoleza nini? Masoleza ndenge nini? Lelo na mbeli bino nani? Masoleza ke na matanga kinkesa emeneya bozi bozana asalaki te. Mais biso tebi ke Koffi Olomide na bomba basalaki te. Pourquoi basalaki te? Toyebi pourquoi? Mais bozi bozana asalaki te pourquoi? Tembi grand-père bozi bozana veut dire abeta bino masolo. Après ça raisonne pourquoi azaki na matanga te. Pourquoi azaki na matanga te? Dena loba Kongo Miki veut dire chez moi if quand même le boss tagaya. Ba tozo tu no kezo tozo mais tozo te feto France tozo ka on a bureau Kongo Miki. Ba porte fongo ba le bureau Kongo Miki. Ba bungo to comprendre te tozo api. Ba bi tagaya. Chez moi if quand même le boss invité na kota grand-père Bosi Bozana veut dire loba. Veut dire grand-père à Koloba. Qu'est-ce qui se passe entre les musiciens? Oh ma solo basi tozo le bilango grand-père à Kota abetara ma grand-père Bosi Bozana tozo na Paris. Bien sûr. Matanga ndekuna bino avant na tuna question na ngina yeba le to perdre un grand baoba na musique congolaise na biso. King Kester Emeni a représenté quoi chez grand-père Bosi Bozana? C'est pas trop na mutuna non cas c'est King ngana obenge le bachelier. Le bachelier ya chant. Aza ko représenter Ipanangai comme un grand chanteur. Omoni aza chanteur deuxième voix. Bon aya na couleur na ye na ndenge na ye. Ngabe ba bien nga chanteur deuxième voix. Mais to sa ndenge mon côté. Do ya na couleur na ye. Donc soto yimbi biso mi balé iko bima peno eba wana grand-père wana King. Donc aya na couleur na ye wakota ye on a viva ngape bon na pe na couleur na nga la deuxième mais vraiment to perdre vraiment un grand chanteur. Un grand chanteur. Oui. Mais to perdre un grand chanteur ba na Kongo Mikili King Kester Emeni ya bakundi même pas 2 semaines. Bosi Bozana monani na te remonter pour être clair. Ngazanga mo songi. Non le ba. Tomoni Koffi Olomide azalaki na matanga te. Na on te remonte, précisez bien. Papa Wemba azalaki na on te remonte. Biso to appliquer ka motu kaka na 2 personnes kaka. Mais balanda komi ki je vous informe Bosi Bozana grand-père azalaki te na matanga. Raison non na matanga ya King Kester Olobi tout à l'heure que azaki baoba. Mais pourquoi azalaki na matanga te? Non, question à répondre aux simple, c'est que moni etombaki tant de konangai King collègue à Kufaki ngana kina Kinshasa. Alors na participer qui peut na matanga ndenge zala kaka wana corps ezana na niveau à Paris. Alors, il est arrivé que, mon niveau, monsieur Zalaka, ils allaient déjà au éviter que mon ninga a rotikayo, mais ils ont déjà programmé pour que se peut au moniteur rendez-vous, rendez-vous il y a soins, il y a macamo, il y a des zalaka, check quoi. Alors, et tombaki que tant où il y a Koufi et tombaki bien Koufi tozi nouvelle après il fallait faire parce qu'il y a rendez-vous mais biso to yebi soit disant des balobaka moto akimba batna ba musicien moto akimaka bibembe soit disant Koffi Olomide donc bato balobaka King Kester Emeni pa akimaki ebemba King
grand-père bozi excusez-moi balanda komi ki akimaki komona ebembe ya collègue na eki. Non, jamais. Parce que tu Kofi Olomide soit disant motaki marabi bembe. Non, Kofi akimara te, Kofi ayaka ebembe ya likinga ayaka na ye. Ezate question ki akimaka. Net ngape na kimite, mais comme ezalaki ke tombé que il fallait na koma parce que na rendez-vous. Moni nazelaki semaine wana il fallait quand même plutôt Corée mais prolonger qui tant va prolonger et puis si kinga moyena zela ezati ya wana ngana miyela ki côté c'est que bolingeza nango pe trop entre bino ba musiciens parce que so bolingeza ngana yebi net Marie Laure Mwaka ceux qui par exemple na souhaité te ceux qui azana problème na compatir ti na suka. Mais entre bino ba musiciens ngana yebi ke fele ozela kaka tina kinwana bambo na grand-père azole la déconaye mais donc bolingeza na moté entre bino kolela tolelaki hein tolelaki tant tozoki nouvelle tolelaki mais non tourment ozala été tellement na laki parce que na miyela ki koto na miyela ki peu bon ngape na landa pe ba soin parce que c'est normal tant moni biso na golo baté débat public oyo ngai na santaka oyo nga na yo kaka na njoto na yo kanini kasi non na golo baté na golo baté mais na za obligé il faut na ya pour ngapi na sa check na sa la check pour y qui déjà rendez-vous là on est aux aka na ye na betilem sous 2 mois à Paris na Kinshasa. Donc, on a un rendez-vous, na mbula mo on a un rendez-vous 3 fois. Ah d'accord. Mais polémique est ça que Kofi Olomide parce que il a toute la question là parce que vous êtes musicien. Bien sûr. Et pour mettre tout na. Nga tout na nga. Na vi Kofi Olomide bien nga vraiment na PC ba mbote. Grâce mise à zane pecha ba vie no surtout. Kofi Olomide ba fali popa nga za nga pecha ba no surtout. Ya bozi na pe. Na toute nos questions là parce que vous êtes musicien. Et sa famille na bino. Moi je connais pas trop, na chroniqueuse. Donc il faut na tout non profiter na tout non peut balanda comme qui peut pas comprendre. Qu'est-ce qui se passe dans la famille na bino musical? Polémique est ça que Kofi Olomide na papa Wemba, soit disant bakanela ki bango na enterrement ke ba yakate. To moni pe que Kofi Olomide na papa Wemba pe ba ye na enterrement te. Ba raison est que papa Wemba soit disant azwa ki moi si ya King Kester soit za ba soki moi si moko Kofi Olomide pe azwa ki moi si ya King Kester que ba nyokola ki yango esala ki King Kester lelo personnam azali sous na bisoté ma solo no so toi neton ki yo musicien OK koloba nini na ba fan na bino musical non na koloba ça simple ezali simple Kofi King Benea a Kofi pour la Kofi ou pour la papa Wemba ezalokuta na sens ni maladie oyo ndeko na biso King azoko bela eyebani ke azaki na problème ya motema mais motema soki bazo nyokolo motema net yo papa grand-père soki nazo nyokolo motema ça la paix non omoni eloko nyoso to ezala na ebandeli cela veut dire que motema na ye azalaki na ebandaki nango kala po makambo ozoloba tozoloba lelo yo eza makambi ya kala donc kalata banoni kola ye kozwa ebasi c'est ça na maladie te donc kalata banoni zo ebasi abanoni okoma tozwa na kande basi azali kozwa basi te tozwa na ya zwibo ope azwaka bo ope azwaka bo mutu moko te akokondane moninga biso nyonso tu ba artiste tozana mbeba tosalaka bo eza te keyeka mpona bango non eza bongo te mais ye bazwaki mibale c'est ça le problème parce que omoni principe eza ke soki moto aza te balobaka jamais mabe na ye moni King lelo aza te tokoloba te ke boyebo te fo toloba oyo parce que aza te ozomona mais soki otali biso tu baartiste toza na mabe biso tu kaka tosala na sala na bamabe biso nyonso tu bon soki lelo balati bacollègue na nga papa Wemba na Kofi balati bango be en tout cas na okamwa trop bango baza na rien à voir mais bato pe net baninga bapakolo pe ber hein
Bon. Na aider au kaka na aider Non, automatique. aider. Ah merci. On va pas qu'on bera. Bato pe kaka ndena ezalaka bakula tala kina bakula nanga. Gaibi papa bato bazaki berka bato mbale papa mbala kofilomdi. Mais possible ça pe azaki ber yango nazaki kirena yambayo. Parce que alingaka mingi ndena bakongo mikili bana kongo mikili ba yeba makam. Papa kula ki pe ber. Oui, papa kula ber mais so tali bien. Ngai pena na s'expliquer bien balandi ya Congo mikili bazo yoka teme pelo tu na de ber wana bapakola ki ya nini mama grâce edenga. OK bat balbaki peke yo pe net c'est comme si c'est comme yo ngapi comprenez je réussis possible ça na compère je suis vraiment heureuse na kuta na grand baobab vraiment na beta na yo pe ça disons aux qui terre kozwa mwasi à caisse. Ah te biso na e bon tozali biso na e tozali na so bien parce qu'il y a bano za basa kitoko to boya ngote. Oui en tout cas so tali bien biso tout nous surtout